Sango ya pasi pe sango ya mawa bandeko na ngai kanenge tolobaka toujours kolala kolamuka toyaka toujours na basango mosusu bongo na journée bandi nango bien bino moko kutu bolobi tindenge tokolala tindenge osila journée kozala nango malamu nzoka tango journée ezosila bandeko na ngai sango ya mabe ekoti kandenge na lobaka kandenge na zo yebisa bino bandeko nanga Étoile Ines TV ayaka kobeta masolo ya batu nyonso lelo na ye kopesa bino sango moko ya mawa concernant ba comédien na biso concernant mama na biso Alinga kandenge to yebi biso nyonso mama Alinga aza moko ya ba comédienne oyo ebele ya batu penza babandai ko sepela na ye ndenge ajuaka ndenge amikotisaka bandeko na ngai mais lelo na pokwa lelo kane bo moni message émission ekoti na ba pokwa sango ya mawa ekoti pe Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge ezalaka na ndenge moko pia na ndenge moko kitoko na ndenge moko ya tokos mingi makasi bandeko nanga kande tobetaka lisolo ya Gavker ayeli biso ba solution ya kitoko Gavker ayeli biso ba makambo moko ya bien kandenge tolobaka bika na yo na Gavker bika na yo libela pona bandeko mosusu oyo bazana besoin ya kobota toyebike ebele ya batu au mono planifier penza ane o ifona bota mosusu sambeli mais au mona ka keno nanu miracle esalamite toyebi nzambe azalaka na banzela ebele oyo asalaka miracle na ye ezalaka bongo mona mutu mosusu peut-être lali olamuki boye après quelques mois zeme koti mais batu mosusu peut-être okutana na docteur moko boye aye asungi yo na Gavker ba osunga basi nyonso oyo bazonyokwa makasi na makambo mabota Gavker azosunga bana oyo balobaka te eza na bana mosusu bandeko nanga koloba eza mwa pasi Gavker azosunga kabango na ndenge moko ya kitoko mingi makasi. Salut chers bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers bouchos, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na memeli bino sangomoko ya pasi, na memeli bino sangomoko ya mawa. Kanenge bomo na miniature na biso, kanenge bomo na titre na biso bandeko nanga ezo tambola, la famille sango eza ya mawa na ndenge moko ya mabe. Kanenge boyebi pokwa ekoti, na pokwa kokota ka boye baye kobenga. Kanenge totiaka ba numéro ba téléphone mbala moko babengi biso balobi mama Étoile oza ya kolala awa makambo eke zongi
na komi komitu na nzambe makambo lisusu nini balobi mama Etoiline mama alinga azokufa awa mama alinga azokufa awa bandeko na nga nalobi aokufa problème nini toyebi mama na biso alinga ke abela na yete makambo nyonso bando tambola bien parce que soki mama na biso alinga bela tolingaki toya biso bino boyebi biso toyaka toujours na lombangu sikoyo bandeko na nga ka ndenge ezalaka baye koyebisa biso ke nondo ndenge eza boye makambo ezokende mabe mama na biso azobela AVC donc AVC ekoti na ndako ya mama alinga ebele ya batu bakolinga bayeba AVC yango ekota ndenge nini bandeko na nga avant na kota na mwa mozindo ekozala mwa bien naya nanu kosensibiliser batu nyonso ya sika toyebi ke bandeko na nga chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato ya sika pe bakotaka yango na eko sensibiliser batu nyonso si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso chaîne moko ya kitoko chaîne ya ba analyse somo chaîne moko ya ba information pas possible je vous prierai surtout de vous abonner massivement abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote ka ndenge ezalaka na yemoko mama lisi mpitu ya balisi depuis Belgique mais na minito balobi Kongo nde likambo na pesi yo bambote mama lisi mwasi ya mayele na pesi bambote nanga ka ndenge ezalaka na yemoko mama Eugénie Zemanga mama chérie mama d'amour mama nanga oya konseyaka nga toujours et encore Etoiline kofinga rabatute yo za mwana nzambe mama na pesi yo bambote na pesi bambote na ye moko madame Madrine Mafuta depuis quelque part et sans oublier madame Judith Diampovisa na système moko ya bien bambote na bino nyonso ta soki kombo na yo eza nango mentionné te chez Etoiline Ines TV tia yango na mutuke mama Etoiline alela bino fort na système moko ya tokos bino moko boyebi kandenge ezalaka voilà tozonga na mwa makambo na biso tozonga na mwa masolo na biso ka ndenge tobeta la famille kolala kolamuka ka boye makambo nyonso ok journée bandi pe bien toke misala tozongi toya kovanda ka bapele komi kokota mama Etoiline ndenge eza boye mama na biso alinga AVC matakita kutu batu mosusu babenga na kobenga keno ndenge eza boye mama na biso alinga kufi batu mosusu nde baye no mama Etoiline eza AVC azoloba te makambo emataki ekitaki ka ndenge boyebi ezalaka msala na nga nayebisaka bino chaque jour avant nalekisa émission nalingaka nanu kose rassurer parce que ka ndenge toyebi na communauté na biso surtout na kilelo oyo tant de personnes bakoma na bango pour na visibilité pour na batu balandaka bango surtout ba page ba Facebook parce que naza na besoin batu balandaka nga au mona batu mosusu bakoya na makambo ya lokuta Congolais congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu voilà opportunité yango
na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation lisusu la famille quand ndenge bomona ba mapango ya koteka yango yo. To sombaka ba mapango. La famille ngana lobaka toujours et encore ezalaka bien to lia to melaka to sala ba voyage kilikili même na makambo nyonso to sala côté mosusu to tiaka pe makanisi na biso na makambo ya bandaku. La plupart des gens surtout batu oyo bazali susu na mboka na biso te batu oyo bazali banda mboka tozalaka toujours tango za na libanda mboka c'est fini obosana place outa obosana kutu koloba te ke non ndenge ezalaka boye na lukata mwa place na ngana bandotongaka malembe. La plupart des gens batiaka ngo lisusu na mutu te mais eloko tobosanaka eza ke tokolaka chaque année okoki komitala dans 10 ans 20 ans ajo ozana ngo lelo dans 10 ans 20 ans ozala wapi. Est-ce que ozana makoki ozana mbongo ya okendo vanda na ba hospice de vieillard tango okola to makanisi na yo parce que banengo na ngai eza mbilo mosusu foto longolaka na mutu. La plupart surtout de nos Congolais tozalaka tango mutu azokola makanisi na ye ezaka ke non ndenge na zaboye soki makambo esimbi to soki na koli na okendo vanda epai ya bana na nga yango bomona bana mosusu abali to babali ye na ndako alibala yo papa yo mama oke kovanda kuna okomi komemela mwana na yo ba problème na ndako alibala eza bien te. Yango bomonaka mindele à l'âge déjà de 30 ans mundele akomi déjà kosala pona futur na yo. Omona mundele ake na ba hospice amifuteli bambongo. Omona mundele akomi kotongisaka bandako mais ce n'est pas le cas na biso babantu. Yango na yeko senga na bino bandeko nanga ka ndenge bomona fiche ezoleka to somba ba mapango na $350 ya pamba. Et puis na signaler parce que tant de personnes babenga mama étoiline est-ce que garçon wana zoteka ba mapango eza ya solo. La famille muto azoteka ba mapango eza commissionnaire ka ndenge toyebi biso nyonso avo somba lupango elekaka na nzela ya commissionnaire. Ezala batu o baza na poto ezala batu o baza na Congo c'est connu de tout le monde. Ozo lukandaku ba commissionnaire ezalaka bongo mukolo ndako akoti jamais ye moko na ba affaire azanango atika ba affaire na ye pona koya koloba keno nazoteka bandako batiaka batu. Donc numéro oboko benga za commissionnaire aza très sérieux za musala na ye. Donc asala musala oyo des années et des années. Eza te keno aza mutu moko koya koyiba. Siko tango to benga ka commissionnaire il faut ko futa ka pe commissionnaire mbongo na ye à 10% o basenga ka izalaka bongo. S'il vous plaît la famille eza makambo moko eza sérieux soki ezaki na ezaki makambo miyibi nga étoiline mama na bino bandeko na lingaki na lekisa makambo yo te chez Étoiline Ines TV. Naza musala nzambe nga na lingaka te batu oyo bayibaka batu na lingaka te mais soki omoni eloko eleke pa na ngai c'est que eza makambo moko ya solo mingi makasi. Voilà tozonga na makambo ya mama na biso kande tobeta masolo ya mama alinga. La famille ezosala pasi après ba source d'information na biso kandenge tokendaka kokota na mozindo baye koyebisa biso mama Étoiline eza ba makambo ya solo mama na biso alinga AVC. La famille boyebi ke na yokati nzoto penza malili nzoto malili otolobaka nzoto malili bon AVC ebele ya batu bo mituna euti wapi tomonaka mama na biso alinga azalaka bien vi na ye ekendaka bien siko ekomi nini. La famille tosolola nano na kilelo oyo motema mabe ekomi ya makasi soki tozongi ndeko na biso Diana Makila oya atika biso que son âme repose en paix akufa na AVC. La famille et après ba makambo nyonso kokufa na ye ba makambo belé ebimaki eyaki kobimaki non eza ya kobwakela ye babwakela ye ya kindoki eza na batu mosusu bazobela ngo. Pourquoi? Parce que eza na ba makambo ebele ezozwaka ba solution te azolekaka ba moment moko ya bien te yango omona batu mosusu bakomi kobela ngo. Mais eza pe na batu mosusu parce que alingaka mutu intel te ake komona nganga
nganga wana pesi mwa kisi abwakeli moninga ezalaka bongo donc na makambo yo nyonso nakoki koloba eza kaka totalelaka nzambe parce que komona mama alinga aza mama moko azalaka social azalaka social bien que biso bakroni mama kroni fati mosusu toyaka oh mama alinga asolalaka na belle vie kandi te mama alinga azalaka boyeboye te donc bino moko boyebi biso toza bato ya bilobaloba mais bamakambo mosusu la famille mama wana aza mama moko très gentil toyebi te maladi wana azwi yango na nzela nini azalaki na bamakambo na ye oyo banotungisa ye to ezaka bato ya motema mabe parce que toyebi ke na bandeko na biso ya théâtre bandeko na nga makambo kuna eza ebele makambo eza ebele mais jusque là famille nani epesi makambo oyo tokoki koloba te ke no balobi euti bipai kingandi te nanu famille elobi te puis boyebi bino moko bamakambo ya bongo famille ekoki jamais koya koloba à moins ke bino moko boyebi tozalaka na bafamille au cousin bango wana nde bazalaka soki balingi basambwisa yo mosusu bakokota na bareseau sociaux ata mpona kokosa ezalaka bongo mais famille o bana o mobali o petit frère o petite sœur bato ya bongo en tout cas babiloko ya bongo tobombaka mpona famille mpona dignité ya famille ezalaka bongo yango kaka na ye kosensibilize bandeko na biso nyonso oyo nyonso alingaka mama na biso alinga s'il vous plaît de partout boolanda Étoile Nines TV totia mama na biso na ba prière la famille tosambela mpona ye ce n'est pas facile eza facile ata moke te eza facile ata moke te tosambela kaka nzambe alola abomba ye nzambe alola asunga ye bandeko na nga parce que ezosala pasi moi personnellement esalinga pasi penza ya makasi yango na ekosenga pe na bandeko na biso mosusu la plupart des gens lelo toomona mutu mosusu mwa eloko moko boye osali mwa mutu kosombi mwa ndako il faut bato nyonso bayeba bato mosusu kutu lelo ekomi ata restaurant ya pamba ke restaurant ya pamba il faut mokili mobimba eyeba keno mutu kingandi akendaki restaurant la famille bato ebele bakoma na bango bongo ezosala pasi ya makasi tozalaka na mwa makanisi moko akobombaka bamakambo ebele parce que ezala bato mosusu omona aya komante na foto na yo kanisi keno moto oyo ndenge akomante seki asepeli seki alingi me nzoka na motema alingi na ye te bato mosusu bazalaka bongo yango na ye kosenga na bino nyonso bolandaka Étoile. Je sais que boza bato moko bosambelaka mutu oyo asambelaka ayebaka ndenge nini ya kobatela vie na ye mais soki ozalaka mutu osambela me oza kaka muke makambo nyonso ekoleka na vie na yo il faut mokili mobimba eyeba ekozala penza pasi pe mawa toyeba ndenge nini ya komibatela mokili eza ya kobeba na kala wana kindoki ezalaki soki na famille wana baza na kindoki baobanda osala kindoki ka na famille na bango mais kilelo eza bongo te ya kilelo ekomi mutu ya quartier akoya kobundisa yo mutu boyebani te bokutani kaka soki na nzela ya train soki na nzela ya taxi kaka moni yo akomi kobundisa yo donc yango bandeko na nga eozalaka malamu eza pe malamu bisika nyonso ozokendaka tia nanu nzambe liboso nzambe nalingi nakende bisika boye zala na ngai parce que mokili ya lelo eza ya kobeba et puis mokili ya lelo soki olingi otambola na mutu rassure toi ke osambeli nzambe alakisi yo mutu oyo olingi osala na ye kikamarade Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya baterrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku baterrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali baterrain oyo ezali na problème ata moko te ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision baterrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba
à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.